Il y a décembre où Tozali. Mi va bien abisso Congolais naïf mais toi naïveté. Tout le monde a l'équipe na télévision pour aller bon tout le monde est. Ba yo kana bazala bomoko na moya okendeza te po baso bengana pour mama mbongo Minerval. Ba mikonzi ba yo kana. Ngai ming no bilaka si mais c'est Kabila. Ndeti mama beni na osala. Eza faute ya gouvernement. Yango ne komo ya kobuka, ni komo kwa pina chambu ya ba ma bamba. Au moins vandi boyo jeune à 6 classes, ça dit cabine coin. Bomoko ya mboka bomoko ya mboka mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana kutu na pasi ya kokunde bembe kutu na pasi ya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango tango yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola yende nzambe atinda aza kusufriri lobi buku kimina wapi ha bomoko ya mboka bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Mbote bandeko balandia www.bomokoyamboka.com oyo bozali kolanda biso bipai nyonso bozali na mokili mobimba lelo toza awa kaka na émission na biso au service d'une conscience citoyenne toza awa kaka na commune ya Tchangu tozo continuer kaka émission na biso ya l'autre fois ndenge nini masolo ya le 19 na le 20 décembre 2016 ezopesa mela nde toza na bandeko na biso tokoyamba moko déjà na biso awa aya awa pona ko expliquer biso nanu ndenge nini masolo ezokende po bazolo bakeno mokonzi ya mboka azokanela pena bana Tchangu yango tongi toyeka na ndeko na biso moko awa akana bana Tchangu na problème ni biso to lingi yende te akende est-ce que son mboka na biso akende to baye déjà akende est-ce que son mboka na biso to lingi yende te bon azoka ya be problème nde bozo chele bakal quel to chela ba mandem baye déjà ngwa sali azala kaka ikomini ni nango sila te. Mais ceux qui peuvent faire des personnes qui ont fait makambo bien, tu as 5 chantiers makambo zo bonga, tu as banzela, ba mongisi banzela, ba tongele biso ba cité du fleuve, ba oasis na bandal. Nous sommes les a bien pour na bino non? Ndeti mama bien ni na sala. Point ça da point ça kala. Ayega ti couleur. Ce que bien da sala yango. Asala le hotel. Am sala mo to sala na mboka o. Bazo lia aliambo, bazo yiba baraka, so sani. Ba yibini. Bazo yiba mbongo, ba to ba kimbuta na mutaba gene wana mutaba diamba. Ba to yiba lo ba fantire, ba mbo so na mboka. Faut pas qu'il nous laisse mboka. Mais déjà à aéroport, c'est où mais déjà à aéroport kuna? Ah bon aéroport est pas congolais ba qui va aller aéroport. Bon aéroport. Koliona malamu zana mte. Minerval ba na bafuna na passe non, ba misala na mboka. Ndeko tanga déjà tomoni déjà non? Oui. Au moins, on vend des jeunes à 6 classes, à ça dit cabine à coin. Moi, à 6 classes, si vous avez à son nom, à Salinini, à hôtel, à qu'il vous soit le pain. Ouais, on le bani. Bon, il y a bon. C'est la révolution modernité, non? Ah. Bon, papa, non, mais belon le baso, parce que maintenant, on pote, puis on pote. So, c'est un finger. Bon, na ko ebisa o finga était quand même aza responsable na biso notaka président de la République asali biso ya minene pona mboka na biso oyo mais yo ko quand même message ne ko pesa pona pona le 19 oyo message no le 19 o wa pena donc ba parents ba limsa biso ngabena na na tshebina ko na nganje so se na kufa na kufi po mo bezo kufa zanga ta mais okufa po nini
so c'est un bêtise comme ça, c'est un coup na kufi. Pepe ka yuta linga mne na kufa, bon so na kufi. De 19 article 20 na tongo. So ba solul bien te. Ah, to banyango bana le na bana tongo ti lobi no sto bundaka. So c'est anti le 25 to bundaka. To boma na bena on saranate. Vous comprenez? Ah. Ok, merci Banapoto, les boss, les DG Nabiso Patrick Momo, Ozomo na makamone, Ozo Karabana Chango, ah, Toyambi Jeanne Moussousou, Oyo Kanonde Azolo, Bapé pour la masse le 19 et le 20 décembre. Papa, merci pour la parole. Ngai ming dans le village sur mais c'est Kabila. Hein? Ngai ming dans le village sur mais c'est Kabila. Balobara qui est pourquoi kufa le roi blo zongela là. Yeso abira kacha teta ba zongela ka loko ya oluka. Kufa. Mais si quoi n'engé bozo mon abilo mo quand même. Asali biso fait quand même makamwa bien. Tous a quand même conscient tous à la batou. Asali biso mo minene non yo mo ye bien gopé. Makamwa minene non loko la nini. Loko net na kata capitale boto tika na route moko nini boulevard Lumumba. Makamwa on dit 30 juin non. Yango ne koma ya kobuka ni koma ko pina chambuye ba ma bamba. Place nini ya sali. Po na bino na bolingi asala nini po boyoka po bondima. Papa. Ako sale lo moko te to pesage déjà chance to beke bokonza bana mike to pesage déjà chance to neza ezai bokonza bakadia pemba kadia pemba nini yende kadia pemba a sale lo moko te soki 18 ans so 16 ans to faine lo moko te 0 et lo moko te. Merci beaucoup ndeko na biso zana mpanzi pe. Nous avons aussi notre papa qui est là qui peut aussi participer à notre émission d'aujourd'hui. Ceux qui ont occupé pour expliquer biso na nous yepema solo ya le 19 na le 20 décembre 2016 ezoleka awa tozawa tozolanda ndeko boni. Madame. Oui toza awa pona masolo ya le 19 na le 20 décembre ndenge ezoleka awa tant que mandat comme na suka déjà yo moko yebi a rapport ni yoko pesa conseil yoko pesa pona bakonzi na biso ya mboka. Merci pour la parole. Pour le 19, il y a décembre au Tozali. Biso toyebi ke sire ezali ke non. Mokonza mboka manda na ye sili akotika mboka oyo akotike bonga na ye to akotika musala na ye. Comme ça mutu mususu azwa parce que batu bakozwa bazali. Ezali te ke batu bazotanga kelasi. Bazoselisa kelasi. Misala ezali te kaka batu moko kaka wana batinga makana bebonga batu mususu bazosala te tozolia te makamno so passe na passe tala bana babengani na ba classe. Pourquoi biso ba parents charge eza tozo charge main tozo koksango te parce que mboka na biso tozo ko s'en sortir te. C'est ça le problème. Siko pona to dollar de dollar de yesi et mati to yebi déjà awa na kin lelo awa ba to komi ko changer ba dollar do to dollar et komi mutu na mutu komi na to na ye. Siko pona nyonso wana premier ministre déjà si akomi ya sika awa yo message ko pesa pour premier ministre na pona lelo. Bon, pona to dollar ndenge mati eza faute ya gouvernement. Gouvernement bazozwa musala na bango en sérieuxté. Hein, bazo musala bango pendant ndenge musala ezalaka te. Donc bazo sala oyo bango moko bazo kolinga bazo gagner mbongo ya population, bango bataka ngo ba poche na bango. Et population azo souffrir yango na bazo fente dollar ezo mata par rapport à quoi? Mboka nini ba dollar e mata ka pamba boy. Mboka to ngo biloko ebele, tozana ba belé et ko fournir bis. Ndeko na sepes ko eza no pondu oyo. Pondu oyo eza combien? Pondu Pondo est à combien? Pondo est 1000 francs, Pondo est 1000 francs. Binzo est 2500. Binzo et Kola Massarou 1000 francs. 1500. Bon, Mafuta oyo, Coca 500. Et Kola Massarou. Eza mesure nini mafuta oyo? Coca 500. Papa. Bana poto, bana mokili mobimba toza awa. Bilo moko bozomo na makambo ndenge zoleka alors toza la bagé na biso awa bazo baka pona masolo le 19 na le 20 décembre 2016 awa toza na ndeko na biso moko koloba pe. En tout cas tozo recruter mingi mboko ya biso o bakoko batikela biso talaka mutu netu Lumumba mutu amayele me bato bazwe relève mboka ngo na yebite so balokotaki bango wapi atoko mo souffrir. Dollar moyen to landelango kutu ezate. Donc mboko to yebite président o tozana ye soki auta wapi na comprendre te. Bon biso tellement tozana crise tozana pasi minga koloba lisusu ezate. Susi na biso ezake lokola le 19 awa eza suite fin nyoso esili pona libela.
Alors apparemment Azawana non ba côté déjà qui 3 ans ou 2 ans ou 3 ans Azaka liboso na biso pour ma transition to ça ngo awa pour na yango siko lobini. Ah wana bato ya parti na ye bato ba accorder biso te. Alors biso to lobi boy. So moni ta venu bokasa. Et c'est baby. 5 chantiers à memela biso ezoki déjà. Bazo bongisa ngo déjà. Ah donc attends ba bongisa bazo bongisa te bazo bamba. Alors biso to lobi ke lokola azasuka manda na ye azokende na babiloko na ye nyonso ya bebisi pona Kongo akenda se azu akende question mususu ezate akende kaka nga pona nga ina lobanini ke mambale 19 décembre vraiment biso tout toada ko engager na ngodeya polo mo malunga sala na kata mboko ezate kolia e comme na pasi kolate comme na pasi komela kutu koloba te classe minute solo koti na kata salia na kotokoti na kata sa minute nga na niveau ni ya classe nga comme na 6e na comme da finaliste de ya mais minute o minava les a cher vraiment makasi vraiment au futa combien école la bi quand au futa 350 000 francs. Il y a des niveaux de dollars d'après tout ce que. Au foot déjà combien? Pour na foot da 200 000 francs derrière. Nana 200 000 na kate. Oh, au sanya okete pour ani. Na moya okende za te pour baso benga la pour mama mbongo Minerval. OK, merci bana poto tozala bana mike awa pe. Toza awa na ndeko na biso moko pe ako expliquer biso nanu nini azo sala awa pour la masse le 19 na le 20 décembre 2016. Bon, tout le belara si mamba 19 donc pas l'équipe fort, pas l'équipe comme on a mis ma benga biso Congolais ba naïf mais toi naïveté. Congolais za capable ça la nyonso mais possibilité zo boma biso. Ngamo na za na D6 na vida classe ba na 2013. Kasi boulot a été yoko mona OK même si sa classe na option nini? Électricité. Vous êtes déjà ingénieur au ba bega ba na kin qui non c'est aussi déjà na technique vous êtes déjà ingénieur non? Naza général te passer na continuer à RT na suki osuka pepele déjà negoza wana na option osa déjà capable osa ja musala na yo moi muke gara petit niveau na suki laki ko sala te poni ah même bon on continue ça na minute to le boulot ta pas bender ya ki journalier a gagné 2500 francs na relier na 4 1000 fois transport wana mo tika na 1500 musala na ngonini ah yebisanga musala na 1500 wana par jour ou bien par mois par jour na 2500 on a 1000 francs na 4 transport aller retour na rolia yo moko tika na 1000 francs et puis ça zo gagner zo perdre. Oui, maman toza awa pona masolo ya le 19 na le 20 décembre 2016 oyo pona makambo ndeme ko boyebi alors toza awa pona avis ya ba mikolo pe lokola bino awa ko participer pour l'émission na biso oyo bo expliquer biso na ndenge nini bozo mona événement le 19 na le 20 décembre 2016 oyo. En tout cas merci lokolo tuninga toza biso to lingi na biso makamba bitumba te to lingi makamba kilebi mate to lingi mboka na biso ezala kimia ba mikonzi bayokana bazala bomoko bomoni kosone zelo moko pamba bitumba zelo moko pamba esala ke loko te madame to yokana tozala bomoko po to bongisa mboka na biso onga nazala ngo yango wana. Mais mama siko ndenge to balobi ke transition azo continuer ti na ba codé donc 2 ans liboso awa azala kaka na biso awa mais déjà dans de la constitution ndenge tozabo il faut déjà a komina suka donc mutu mususu aya siko pona yango yo lobi nini kasi bako yokana ka bango na bango te bayokani so bamoni eza malamu bayokani babongisi biso toza epa bona cité to yeba ndeni. Hein? Mais Balomé déjà premier ministre, non? Il y a Sikaye déjà awa. Et si Bomoni est déjà? Biso to moni était. Bomoni était pour anini maman. Bon na moni pas wapi. To moni aleki na télévision pour aloba bon to mona ah déjà bozana courant déjà pour na ba TV déjà zoli kana courant déjà dans bozana quoi ko to boko yeba déjà. Ba courant ya pas yo. Courant le mso boza 3 jours, le mso une semaine courant ezate. Hein? Le mso 2 mois courant ezate. Bon, si vous avez la télévision, vous avez la télévision courante. Hein? Ok, si vous maman, pona yango, na makabosho ndezo kende, na ba mumbu bazolo ba non, président na biso azokane la bana Tiangu. Si vous tant que maman na biso, maman ya Tiangu. Okoki olobi nini conseil nini opesa pona batu nyonso awa to elobeni okopesa pona batu na biso oyo awa ndenge bazolo ba non, président azokane la bana Tiangu. Akane la bana Tiangu pona nini? Soki nzaleleki bana fo ba lela. Po bangonde bazo telemela e. Ba telemela na papa na biso. Ah.
bongo siko nyonso kotelema na loba bien eza nzala te hein eza nzala soki bana baza na misala bana basisi ba classe bazovanda kana banda kobeta ba carte musala kosala eza te siko mwana soki nzala eleka kosala nini hein Bolimbisi oza na bana boni na ndako naza na bana 8 bango nyonso batanga déjà batanga misala eza te ya suka sisa na nini nani ya suka na 6 te aza na classe nini aza na 5e quand même ozofutela ba minerval nyonso bien nazobunda bunda ka pe bokoteka teka mwa biloko mike mike pona azwa mwa tata musala te hein tata musala te ngamoka nazobunda bunda makambo oyo to lobi otuninga odon makambo nde tola mokolo taka yango dans les 19 eza koyinda mabe don balobi likambo te yaka ne bande pe suka nango yaka nisaki suka ekozala te donc makambo na ye esili don et 19 na 0 r mutu to abibisi chiffle mutu to kotambola mutakala na prince kabila manda na ye esili akendaki tolingi ete na mboka oyo. Mais aussi, il était pas nous que d'un côté, Petro, ça et merci. Pour tala nenga azwaki pouvoir na lelo nenge to komi boye. Asa déjà makambo minene non? Yo moko yebi déjà ba guerre zala ki na est et sili makambo ko pe moi bien na mboka na biso lelo. Mais pour yo lingi kaka kende. Ba guerre sili bato ba kufa so kufa oya zo boma ko boma wana. Bato ba mona ete pa zo boma so ko boma na a continue ko boma kaka. Yaka sito osila metro osila kaka to zakaka. Mais ye CP zo zelai. Bemba o akangisaki wana yepe CP zo zelai. Ba ozwena maboko. Omona route mokali prince wana faire bois de koma souté. Donc après c'est bukana. Donc trois transports pour que ne faire bois. Dollar. Dollar combien la combien? Kabila les pères. Papa na yo ba so soit dit papa na yo ko sa papa na ye. Alors donc atika dollar na combien? Dollar combien la combien? 1500. Osomona. Asali eloko moko donc pouvoir oyer azoka en place donc pour la bien naie na mwasi naie. Mais premier ministre déjà baché premier ministre Sikano bo PCP premier ministre on a chance yepe asala makambo lokola matata ponyo onyo sorti ko sala na bila ya matata ponyo non premier ministre wati ko leka asala déjà makambo minene no ayena ba transco apesi déjà ba misala na ba jeune apesi makambo ebele oyo pe ayeto PCP chance on a pe asala na ndenge na ye non premier ministre onani Sami Badi bango ba nommé Sika on mais c'est étranger. On est à Bachena Bango Basali, on a Bachena Basali pour même ministre Bachewana pour aveugler biso. Tu es Bachewana. Il y a des étrangers. Chinois. Ozomona. Oh, tu Bachewana Badosa, Babili Kamuteur na Suko Kabila, Tokangena Maboko. Ana pas sorti. Dans les 19, dans ACD na Malembe, Atika Maramnaye avant la biso moko de ta président na biso. C'est quoi le problème, c'est aussi bon déjà. Tout le monde est biso ko do courant ezala raconter. Donc on a courant dans la TV, dans le groupe. Donc on a un mboka. Donc on a un mboka, c'est la début sur le commande. On a Tchango. Ok, Bandeko Balandi, en tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, merci na bana Tchango Nyonso, au ba participer à l'émission na biso ya lelo. En tout cas, merci beaucoup pour continuer à la sensibilisation na biso. En tout cas, merci. Bana Suisse, bana Suède, bana France, États-Unis, chaîne eza moko bomoko ya mboka. Luka nini mwana mama? Papa, ozo luka nini? Oloko nini ozo telengana? Site akaka moko. www.bomokoyamboka.com. Bana kin, bana poto, bana monde entier. Oh, etonga na yo campagne mambo ebele po ilanda partout na monde. Ba pasteur aminene, ba portrait, ba bisite moko. Bomoko mboka tie bino ba promotion. Tel niveau ba komisi biso. Bomoko ya mboka. Oezo fula, fula. Bisika isa moku moko ya mboka. A lancer bino promotion ya ba produit na bino plat. Ozana mo publicité na yo, ozana mo eloko na yo, olingi ke ba pesa ngo sens. www.bomokoyamboka.com. Tosalela bomoko ya mboka. Bo zape te biso tozana na bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka bomoko ya mboka mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana kutu na pasi ya kokunde bembe kutu na pasi ya
yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko bomoko ya mboka e peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka e bomoko e tala tuyeba yango ntango yo oza konyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza konyokola ye nde nzambe atinda aza kosouffrir lobi bukukimi na wapi ha bomoko ya mboka bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda mpo na mboka mboka ezala bomoko